Shalom bien-aimé, to pesi biso mbote partout tozwami na kombo na Yesu Kristo. Lelo toza awa lisusu pona toyekola likambo moko oyo eza lisusu motuya pona biso etanke bana nzambe. Na ba oyo pe baza bana nzambe te koyoka yango ekofungola biso en mitema pona tomikomisa bana nzambe. Alors, le tokoyekola oyo elobi le fondement du sali. Donc, fondement ya lobiko. Alors, tu comprends le mot très bien. Tant que tu as fondement, tu as la la fondation, la base, la colonne. Et ça, c'est synonyme ya fondement. C'est-à-dire quoi? Oyo eza kosala mwana nzambe a vivre ki mwana nzambe na mokili oyo eza na makambo singeli to yeba non ka koyoka mais to yeba yango et puis to vivre na yango na ba conscience na biso yango eza kosala vie chrétienne na biso ezala ya kolonga na mokili oyo po bien aimé to koma bana nzambe na nzela ko yamba Yesu Masia. Mais to vivre na mokili oyo makambo ya mabe eza mingi. Mais Yesu esi alongisa biso et puis to fanda kana royaume nzambe. Or mingi to zwa epa ya tata nzambe eza premièrement ko travailler na ba esprit na biso. Mais to kosuka na ba esprit te parce que to zo vivre kana monde spirituel te na royaume nzambe. En Christ, mais tu vas vivre aussi dans le monde naturel ou dans le monde physique. Est-ce que tu as un ça? Il y a un moment où tu as biso, tu as faire manifester, tu as faire bénéficier de moto na biso, ma kambozo concerné biso physiquement. Tu bénéficier au travers de autos en esprit. Mais comment que ça là et ça là quand nzela ya boyebi ya solo il faut na comme fonder na comme poser na makambo ofuna yeba etant que mwana nzambe yoka eloko liboso na banango to yeba yango ke nzamba fandi kat na biso depuis mokolo oyambaka Yesu Masia nzambe obelesi-moi utiliser le terme Christ est venu habiter en nous. Donc Christ habite en toi. Le Christ est Dieu lui-même. Le Christ est le Saint-Esprit. Donc Nzambe aya kofanda kat na muto nyonso ayamba Yesu Masia. Nzamba fanda. Akoya te du jour au jour. Mais depuis mon colossal confession ya foi. Bondi minayo confessa kana nzela ondimaka na motema o confesser yango. Nzambe tata nzambe oyo asali kolopese na munene na ye nyonso afanda kat na yo to so verset oyo to yebi naza na bible lingala na préféré tanga lingala ou bien ceux qui na moni à comprendre te lingala ngo place na tangeli na ke na français naza na version Thompson awa Thompson na kotanga naza pe na Louis II et logo nanga et puis naza na Bible digitale, hein? Donc Bible à 21e siècle, na carte téléphone na cause version mususu awa to ko tanga pour la compréhension. OK, to kena mokanda ya Apocalypse 3:20. Apocalypse 3 et moniseli, boyebi koye basekele, hein? Apocalypse 3:20. Yeah. Nazawana Apocalypse 3:20 nazawana Bible lobi boye ngai oyo na telemi liboso ya porte na bino pe nazali kobeta soki moto ayoki mongongo na ngai pe afongoli porte na kokota na ndako na ye bongo ngai na ye tokolia esika moko. OK, là tu comprends nazoba Yesu mokanda ya Apocalypse eza révélation ya Yesu amonisamaki alakisaki epa ya Thomas Jean to Yesu muto aloba awa azoloba atelemi liboso ya porte aza kobeta porte muto akoyoka
mongongo ya muto beta porte afongoli porte ya okota parce que Yesu aza koloba nini aza koloba simplement ye ana besoin akota na motema ya mutu aya kofanda kati na mutu mais aza kobetaka porte ngoni le motema parce que Yesu akotaka na nzoto te Yesu akotaka na motema le motema baza kolobela awa notre esprit parce que Yesu afandaka na mitema bomoto te moni mitema bomoto e pompaka makila Yesu afanda kuna te parce que ezana bato mususu ba changer ba mitema ceux qui azalaki chrétien et que basale opération motema ba changer motema c'est à dire que Yesu afanda na motema abimi na motema na donc Yesu afanda na motema pompa makila te motema aba lobela ezali l'esprit de l'homme ce que na français batia le mot cœur. Donc c'est l'esprit. Alors Jésus azako beta porte ya ba esprit na biso mitema na biso. Comment zo betango na nzela ya kote ya sango malamu. O juste tango batei baza kote ya Yesu nde muto abeta porte ya batu. Siko ngana yo otoko bana nzambe to yokaka mongongo ya Yesu to abeta ka porte mitema na biso. To fungola ka porte comment ko fungola porte? Na nzela ya kondima Yesu. Tango yo ndimi Yesu que aza mokonzi mobiki sakufa kipona yo c'est-à-dire que ofongoli porte so tango yo ofongoli motema na yo na nzela kondima makambo obateya kabiso det na ochango un peu na passé parce que ceux qui ont moi na nzambe et c'est salama déjà ya motaza moi na nzambe te c'est-à-dire que Yesu abeta ka porta motema na yo na nzela ya bato bateya ka tango zoka évangile na motei moko songola ndeko mo songolo c'est-à-dire que Yesu abeta porta motema na yo. Parce que ce qui ondimi et le salamaka Yesu ayeko kota alobi na kota na kata ndako abengi vina biso ndako donc ça dit que vina biso eza habitation eza place o Yesu ayako fanda sikoyo soko tangi na mokanda ya français balobaka akokota akolia elongo na ngai penga na kolia elongo na ye lingala alobi na phrase moka katokolia elongo wana eza kolobela relation oyo ekosala mamokolo mutandi maka Yesu Masia relation moko taka établi Dieu Christ na mutu wana mutu na Christ donc c'est ba komi intime ba komi mutu moko relation eza établi ba komi papa na mwana bakomi kofanda esika moko parce que eloko mutuya ezake na biso o esto nimela Yesu Masia Yesu esa kota Christ esa kota kat na biso esa kota la question qu'on peut se poser est-ce que kota ka mikolo so non akota mbala moko pe afanda nengi Apocalypse 3:20 lobi afanda. Parce que le la fanda, le terme belobi akolia elongo na biso, ezaka terme moko métaphorique qui sa relation. Donc, toza na relation établie. Frères et sœurs, oyo epa ya mwana nzambe eko salamate, non, esi e salama. Yango moni esengi to comprendre makamto ba fondement ya salut, to comprendre que mokolo o yambaka Yesu Masia. Ezana makambo ekosala te ezana makambo esalamaka mokolo wana donc Yesu Kristo esi akota kat na yo afanda kat na yo bokoma na relation bino mbale ezana eloko musu ba osengo sala te non esi osala oza mutuya likambo kondima pe koyamba Yesu Masia. Totanga verset mususu compléter pensée oyo toya mona awa lobi Yesu azobeta ekuke to fungola akoti na ndeko yo nanu oyamba Yesu Masia te ndimaka ka Yesu akufa kipona yo tu belango na munoko na yo fungole motema Yesu akoti ya na nzela kondima totanga siko mukanda ya na mukanda ya Yohane donc Jean 14:23 zonanga Jean 14:23 Jean 14:23 Yesu azongi siliye soki moto alingi ngai akobanda kotosa maloba na ngai tata na ngai pe akolinga ye bongo ngai na tata
tokoya kofanda epai na ye. Ce qui n'a ziongo par exemple dans le semeur alobaka nous deux. Nous viendrons faire notre demeure en lui. Le semeur alobaka nous deux. Donc tu as comprendre que Yesu awazoloba moto oyo ako linganga. Comment to linganga Yesu? Na nzela akondima misala ekolusu. Mokolo oyo ngai na ndimaka Yesu. Yesu kufaki pona ngai donc na lingaki ye. Donc parce que Dieu nous a prouvé son amour. Lorsque nous étions encore de péché, Christ est mort pour nous. De l'amour de Dieu, ils ont manifesté dans nzela ya liwa Yesu. So ce qui tondimi liwa Yesu, tango tondimaka liwa Yesu, là c'est to lingi aussi penzambe, to lakisi nzambe ki to lingi yo. Donc tout ça le retour ya amour ya nzambe. Yango Yesu alobi moto akolinganga, c'est-à-dire que moto akondimela ngai. Elone ko salama tata na ngai oyo atinda ngai pe akolinga ye. Pourquoi? Parce que tata moto alinga biso, hein? Lorsque totange Bible lobi que car Dieu a tant aimé le monde, nzamba linga ki mokili mingi. Donc nzambe tata alinga biso. Parce que oh bolingo zalaka aussi na sens réciproque. Donc biso aussi esengeli ton linga tata. So comment to linga tata na nzela ya kondima Yesu Masia? Po bolingo ya tata ezali Yesu ayako kufa pona biso. So tango tondimaka Yesu to lakisi tata ke yes to lingi yo, to lingaka yo. Parce que yango moni Bible lobi ke moto oyo alingi andimi Yesu Masia, tata Yesu lobi tata na ngai pe akolinga ye, tata na ngai pe akolinga ye. Bongo ngai nani ngai wana ni Yesu, ngai na tata bakomi bale. Donc ngai Yesu na tata tokoya kofanda epai na ye na kati na ye. J'aime ça en français. Le français utilise le verbe demeurer. Balobi que moi et mon père nous allons faire notre demeure. Lorsque français a écrit le mot demeurer ou bien linga wi kofanda, ça n'a sens mon côté à visite. Non, nzamba visita kabisote. Nzambe aya ko sala biso place na ye ya ko vivre, place na ko fanda. Siko nzambo balobela awa eza nzambe oyo peut-être ya ndambo te non. Nzambo yo yebi asali kolopese. Munena nzambe toko mezirango te. Mais na munene na ye, na nguya na ye, na makasi na ye aya ko fanda kat na muto nyonso andima Yesu. Siko makambo eko salama te, c'est parce que o tika na sala no boye na sali malamu non. E salamaki mokolo oyo oyambaki Yesu. Tango oyambi Yesu Masia, ondime na motema oyambi ye, elone salamaki Yesu na tata. Donc bango mibale baeko kota kati na mutu wana. Baeko fanda kati na mutu wana. Alors eloko toko yekola. Est-ce que Nzambe aye na ndenge na ye, Yesu pe akot na ndenge na ye. Est-ce que ça ma ndenge wana bango mibale baye moko sima muninga? O toti kotanga na Apocalypse 3:20 et pa iwapi Yesu alobaki moto yo afunguli motema na ye nga na kokota kati na kofanda kati na kolia elongo na ye elongo na ngai. Siko abalobi na biso Yesu et puis na tata. Donc ça dit Yesu akoti et puis tata pa akotaka. Mais le moto yekola depuis Yesu akufa asekwa normalement to koma na tango ya molimo santo. Molimo santo ye wana azali nzambe, ye wana azali Yesu Kristo et puis ye wana azali tata. Molimo santo. Donc na tango après la Pentecôte, bato nyonso bandima Yesu depuis Pentecôte. Donc depuis Pentecôte salamana loba donc mokolo molimo musa kitaki na ba ye kola liboso. Donc moto nyonso andima Yesu molimo na nzambe mutakota kakati na ye. Parce que molimo na nzambe ye wana aza kokangisa. Apocalypse 3:20 et puis akokisi lisusu Jean 14:23. De place Yesu alobi ke ngai na tata o juste bayaka mibale moko sa moninga te. Mutu moka mutakota kakati na biso. Nani? Molimo santo.
Molimo santo akoti kati na biso ye wana kaka tata ye wana kaka nzambe ye wana kaka Yesu Kristo. Ya tokotanga verset mo pona to comprendre ngo. Tokena ngana mukanda ya 1 Jean chapitre 3 verset nango 24. Il y a 1 Jean chapitre 3 verset nango 24. Moto oyo atosaka mibeko na ngai na nzambe azali na moto oyo atosaka mibeko ya nzambe azali na ye lisanga libela. Toyebi te nzambe azali na biso lisanga pona molimo oyo apesa biso. Laisse-moi lire ça en français, hein? Ça peut sonner aussi différemment pour la compréhension na biso. Ya lingala alobi très bien clair, n'est mon français. Mais tout en français pour aussi une bonne compréhension. Je disais 1 Jean 3 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Tu vois le verbe demeurer. Demeure en Dieu. Oh, c'est une explication phrase. Oh, celui qui garde ses commandements. Parce que batumingi bazwaka complication makamanzambe zako sala malamute akol ba phrase oyo. Tanga balobi celui qui garde ses commandements. Linga lobi moto oyo atosaka mibeko ya nzambe. Toza na tango ya mibeko ya Moïse lisusu te. Mibeko o balobili awa eza mobeko ya bolingo. Hein? Parce que souvenez-vous, Yesu apesa biso commandement ya sika moko wapi bolingo. Linga muninga na ndengo milingaka. Donc nous sommes en train de vivre au temps de l'amour. C'est que Dieu nous a aimés. Dieu a prouvé son amour envers nous. Biso osto provoque amour envers Nzambe. C'est ça maintenant. Quand on s'amibeko na Nzambe, simplement c'est le contexte où eza kondimela Yesu Masia kondima bolingo na Nzambe. Quand on a cru en Jésus, on a accepté Jésus, c'est-à-dire que j'ai accepté les commandements de Dieu. J'ai obéi au commandement de l'amour de Nzambe. Parce que celui qui garde ces commandements, celui qui a cru en Jésus simplement, je veux dire. Celui qui a nimeli Yesu Masia, azo demeurer en Dieu, azo demeurer kat na Nzambe, azo fanda kat na Nzambe. Donc yo ofanda kat na Nzambe quand mokolo oyo o accepta ka Yesu, onima ka Yesu. Yoka demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc vice versa. Yo tango ndimi Yesu o koti kat na Kristo, o koti kat na Nzambe, o koti kat na place abengi en Christ. Et puis Nzamba ye ko fanda kat na yo. Yoka frère Suka. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit. Le mot esprit, talango bien, ezana, ya munene, ya majuscule. Donc, voilà, molimo santo. Na watalingala, batie molimo avec M, ya majuscule, molimo santo. Donc, demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Tu vois, on t'a expliqué. Mutu ayako kota kat na biso eza molimo santo. Donc Nzambe, selon verset oyo, afandi kat na biso na nzela ya molimo mosanto. Molimo santo, ye mutu aza na période ya grâce, ye mutu a fonctionné. To vivre na temps ya dispensation à grâce, oyo eza dispensation aussi ya molimo mosanto. Donc tango mutu andimaka Yesu, oh Yesu nandimi oza mokondipo obikisi na ngai mutu akotaka kat na mutu wana eza Saint-Esprit. Parce que Yesu étant une personne physique, aza awate, aza ana trône. Afandi na trône. Sikoyo tango afandi na trône, Christ aeko zonga na mokili qui est le Saint-Esprit. So tango tondimaka Yesu, ndengi totengi ba verset onyonso, Yesu abi na koti kat na yo. Yesu abi ngai na tata. Tokota kat na yo. Mais Jean a perçu biso lumière. Yango tokoko souka na ba verset nyonste, nous devons harmoniser les écritures pour na to tirer conclusion sur un point quelconque, le point oyo. Donc, maintenant c'est là où nous comprenons Dieu est entré en nous. Nzamba avandi kat na biso, Christo afandi kat na biso nzela ya mutu moko nani molimo santo. Donc c'est le Saint-Esprit
qui entre en nous. Le Saint-Esprit, yewana kakanzambe. Quand nous disons, Nzambe tata, ye mta répondre molimo santo. Tant lobi tata, ye molimo santo répondre. Tant lobi Christ et Jésus, ye na molimo santo. Ce que lobi pe molimo santo. Donc nyonso yaza ko représenter batnyonso parce que batnyonso wana eza ye moko molimo santo. Alors nous comprenons déjà que le Saint-Esprit demeure en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu, comme dans 1 Jean 3, 24. Dieu demeure en nous. Nzamba fandi kat na biso. Nzambe azai na biso lisanga ni lingalobi. Nzambe azai na biso lisanga. Pona molimo oyo apesa biso. Molimo oyo apesa. Donc nzamba fandi kat na biso. Bien aimé. Sikoyo. Na mwana nzambe nyonso. Et sengi to yeba yango. Fondement ya lobi kwangwana. Donc partout yoza. Tu dois être conscient. Tu dois le réaliser que Dieu demeure à moi. Même au traverser un moment difficile, Nzambe aza elongo na yusko. Yo ke loko très bien. Tanga nanga na mukanda ya Hébreu chapitre 13 verset 5. Toke na mukanda ya Hébreu 13 verset nango 5. Boza na lokoso ya mbongo te bosalela kaka biloko oyo bozaye na yango bowela biloko mosusu te pamba te Nzambe ye moko asi aloba na kotika bino ata moke te na kobosa na bino ata moke te. Eloko mo ya pointaka awa na verset oyo balobi na pointaka verset eloko mo awa Nzambe ye moko asi aloba. Eza yote mto senaki on Nzambe. Nzambe ye moko asi aloba na kotika yote na kubwaka yote na kubosa note. Donc c'est-à-dire lokola asa kota kat nanga afandi kat na mwana Nzambe nyonso. Akotiko ata mokolo moko te. Partout yoza aza elongo na yo. Pourquoi? Parce que afandi libela kat na yo. Azo demeure kat na yo. Parce que même quand vous traversez les moments difficiles de la vie, tu n'es pas seul. Nzambe aza kati na yo, et puis aza elongo na yo, et puis aza na ngambo na yo po o longa situation wana. Parce que erreur bana nzambe basalaka, bakanisaka, faut mona nzambe na misa o motpandi makezo aza elongo na bango. Ou bien faut mona basini moko boye songolo, na habite soki suka moto ningana. Ou bien abana ko trembler pour andi matenzamba za elongo na ye. Non. Vous n'avez pas besoin premièrement de signes. Mais nous avons besoin de mettre la foi na oyo bibilia elobi. C'est ça le fondement. C'est ça qui fait notre assurance. Que partout naza na ko bangate. Situation na ko bangate. Pourquoi? Parce que Dieu est à moi. Dieu demeure à moi. Yemoka lobaki akobwaka ngate akobosa na ngate. C'est pourquoi ozana tina te lobaka Nzambe simba ngai kotika ngai te so tika na okoya so tika banguna na nga bakomonela nga ozana ta olobaka ba phrase wana te parce que yemoko esi aloba na kobosa na yote na kotika ka yote. Mais pourquoi yo lobaka oh Nzambe kotika ngate? Pourquoi lobango? Et ça n'a sens. C'est pourquoi lorsque nous comprenons le fondement de notre salut, il y a certaines phrases que répéter en côté, que confesser en côté. Mais nous allons croire ce que les Écritures disent sur notre salut. Et ça, le verset, c'est très important. Dans mon canal Matthieu 28, 20. Mon canal Matthieu 28, 20. Zonanga mon canal Matthieu. Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20. Voilà, nazawana. Yoka bibili le boy. Bola kisabango bato sakamitindo nyonso na pesa kibino. Boye bate nazali na bino mikolo nyonso tina suka ya mokili. Na lobi yango yom to sengango no. Ye moko Kristo Yesu alobi nazali na bino elongo tina suka ya mokili. C'est-à-dire suka mokili ya ngana yo peut-être kozala moko na otika mokili.
Peut-être ngana to mona enlèvement te. Hein? Mais pour ngana yo, mokolo ko tika mokili suka mokili ngwana. Hein? To pesa on a temps présent parce que temps futur peut aller, temps à venir peut aller. Parce que là maintenant nous utiliser temps à venir, temps futur. Pardon, temps présent. Temps présent là ici les moments où on vivre physiquement dans mokili, ti mokolo tika mokili. Temps à venir ezali après kotika mokili aucun na paradis, vi na yo na nzambe za toujours lisanga. Oza toujours na nzambe longo. Yango lobi naza toujours elongo na bino tisuka na mokili. Donc suka mokili oyo ezali yo nanga vino mokolo okotika mokili. Donc nzamba ze longo na yo. Makambo yoka eloko très bien. Merci Molimo Santo. Yoka. Ezali promesse pona bato na bandimi Yesu Masiya te. Mais pona bato bandima Yesu eza sous promesse te eza fait accompli. On place là comme ça comprendre ngwana. Bato mingi bazwaka makamwa nzambe lokola bilaka. Oh yoke le mot très bien. Na ekulusu bilaka nyonso nzamba salaka depuis jeunesse. Ti na tango Yesu na mokili bilaka nyonso Yesu akokisa yango. Tango molimo na nzambe aye kat na yo mokolo ndimaka Yesu aye na accomplissement ya bilaka nyonso. Lokola phrase lokola boye Yesu alobi na kozalaka elongo na suka mokili, hein, c'est comment on dit ça, hein? Parce que na français baka Jésus avec vous, yeah? Boye baka nazali na bino, voilà, nazali na bino. Ezali kambote ochango na fiti o nzambe ya kozala elongo na ngai, nzambe yaka epa na ngai. C'est là où nous n'avons plus besoin ko benga nzambe aye pa na nga. Na ba bana nzambe. On a besoin benga nzambe ta kita place yoza. Non, on a besoin ngote. Pourquoi? Parce que ye esi aloba aza elongo na yo. Tisuka na mokili. Ce qu'on dit au sala, reconnaître présence na ye. Yango moni na se yangolu, la grande prière à faire c'est quoi? C'est le remerciement. Lorsque tu reconnais onyonso et c'est salama et kota katnanga. Papa merci parce que oza katnanga. Papa merci parce que tambola elongo nanga. Papa merci parce que partout naza oza elongo nanga. Na reconnaître parce que ya lobaki aza elongo nangai. Donc ba phrase oya ko benga kaya kita, ya ko luka kaya sukwa zawapi. Oza tina ngote o nzambe ya ko visitenga. Non. Ba visita ka mutu oyo aza mo paye paye na yo nzamba mo payate pa na yo avanda ka kat na yo akoya ko visiter yo te. Oh Dieu va nous visiter. Dieu vous a visité. Ça c'est pas un langage des temps de la grâce, c'est un langage de Moïse. Nous avons la présence pleinement en nzambe kat na biso. Alors reconnaissons cela. Yango moni. Et ça la phrase mosusu toko tanga verset mosusu na kaka na Matthieu to tanga yango Matthieu 18 le verset 20. Matthieu 18 le verset nango 20. Matthieu 18 verset 20. Yeah. Pambate esika batomi bale tomi sato basangani na kombo na ngai nazali kati na bango. Frères et sœurs, toko ignorer la versa boite. Yango c'est la fondement lobiko na biso. Ya. Esika mi bale mi sato basanga na kombo na ngai Yesu. Ngana zelongo na bango. Siko yote muto lobi yango, yote muto sengi yango, eza makasi na yote nzambe muto lobi yango. Siko ngalo to sani, toza bandimi, to ndima kakaka. Etango na ndimi nazo yeba kini na ndimeli loko ekomami eza bongo. Siko makambo okutana kaka ensemble, o nzambe kita, moli monsanto kitela biso awa, eza nango na tina te to sala so après bongo parce que tant to sala ngo toza ko offenser nzambe. Hein? Toza ko offenser ko baki o nzambe yo zate yakande sikoyo. Siko nzambe lo me oh mengasa yebisa bino skami bale misato basanga na kombo nanga na zawana. Donc Dieu est là parmi nous que nous sommes ensemble. Parce que comment nzamba za azelongo na biso. Et ça n'a pas moyen lokola verset o to kokisi verset oyo. Verset e kokisami. To sangani mi bale na kombo na Yesu. To verset ko bala moko nzamba za présent ici kawana. Autrement aussi nzamba fandi kat nanga. Nzamba fandi kat na yo. Tangu yo ye na place a bâtiment wana. Oto bien église, o bien place katokutani. Yo po ye wana. Yo po ye. Donc yo mto mema nzambe place wana. Ye pa memi nzambe. Yo po parce que nzamba fandi kat na biso.
To memi nzambe, siko loko toye na toye place wana, to memi nzambe sikana, siko to benge su pourquoi? Azawane longona, to reconnaître ye. Et loko ne to lingi to mona manifestation na ye. So comment to salango? To confesser que la gloire de Dieu qui est parmi nous et se manifester librement. Mon santo azako agir libre. To confesser en reconnaissant qu'il est présent. En fait que asala musana ye asala ka chaque jour. C'est pourquoi yoka loko très bien yoka. Nzamba fandikat nabiso, c'est le même Dieu qui est aux cieux dans l'éternité. Le même Père, le même Père qui est à nous. Tango Yesu batuni mutuni ba yekoli to bonde la kandengene la kisa ko bonde albina bango bolo baka tata na biso azali olikolo. Siko tata o azali na likolo yiwana akokota kat na biso. Yiwana molimo santu afandi kat na biso. Yango tango to bonde la kepa tata li bonde na biso elekaka zolote ekotaka awa. Donc notre prière est écoutée ici dedans et puis est exaucée ici dedans. Parce que le même Père qui est aux cieux, le même Dieu qui est aux cieux avant de Katnanga. C'est pourquoi nous devons comprendre ça. Nous sommes autant différents. Toi, Nathan, il y a ancienne alliance. Toi, Nathan, alliance ya Sika. Boyoka ni ya Sika. Oyo, Nathan, wakala nzamba fanda katna bangote. Faut ba benga nzambe ko benga. Faut ba luka nzambe ko luka. Mais Nathan, on a dit son nzamba kokota na moto nyonso andimela Yesu Masia. Partout yo zo kende na nzambe. Nzamba ze longo na yo. Aboa comme kolomote a ti côté. Alors longo la ba confession oyo négative que nzambe ko tika ngate, nzambe simba ngai, nzambe zala elongo na nga, nzambe yaka elongo na longola ba confession wana yango yo sala ke moyen au mona puissance sa parole et se manifester exact. Pourquoi? Parce que vous reconnaître ce que Dieu a déjà fondé en vous. Alors, nous devons comprendre une chose. C'est lui qui a accompli tout ce que Jésus a fait pour nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui, la personne de Dieu, c'est celui, la personne du Père, c'est celui, la personne de Christ, c'est celui-même le Saint-Esprit. Tango lobaka na kombo na Yesu eloko boye esala maboye qui se présente c'est le Saint-Esprit. Mutoza azako agi molimo santo. Yango monaka manifestation na yo eza tikotake. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas loin de toi, il est en toi aza kat na yo. Tango lobaka tata oza malamu pona nga tato linganga mingi tata na kat na yo aza wana zo yoka yo. Le tata là, c'est le Saint-Esprit. Tata wana molimo santo. Parce que prochainement na banda place wana poto continuer ko laksabino que le Saint-Esprit là qui est le Père, qui est Dieu, qui est le Christ habite en nous libella. Afin de quatre na libella. Toko tanga be critique to ye ko la skoyo deuxième partie wana. Le to sukisa awa. To sukisa awa. Nzamba zo lokumu na ya na moi partie oyo to kaboli ensemble. Allez dans l'écriture to yekoli et ça le fondement au comprendre point où les boss to yekoli c'est le fondement de sali. Le biko c'est salama déjà. Ozanango déjà so bika c'est que makambo oyo eza bilakate ko salama ou bien ko salama ka be fort non et c'est salama ko lo yambaka Yesu Masia. Yeba yango ndima yango. Ça la conscient na yango. Dona kanzambe pona yango. Vraiment, nza pambola bino de bonnes choses partout besoin mais na kombo na Yesu. Amen.